pouvoir yo sokoya et na bato na ye bazu bomengo bazu nyonso balokoti o peuple kaka boko mesana pouvoir koya kaka bongo tango nini tokozwa président nani gouvernement nini parlement nini ekoyeba souffrance peuple congolais. Oh maman bitumbe bandi oh besoin de mobilisation toujours ça bitumbe bandi. Les peuples se libèrent eux-mêmes. Amen. Mboka moka libère mon tesarate. Oh oni, oh Union européenne, les peuples se libèrent. Mali va se libérer bango moko. Tozo mériter loko moko na Congo te. Pe peuple na bénéfice na ta na loko moko na Congo te. Ah tatanzan. Toya kotika batu te. Hein? Ce que tu as la constitution et lobby l'article 58 de la constitution congolaise nous azali ego na ba richesse premier ba kabola lolenge moko courez la kate maye kufa ba école les rakate hôpital ekita béton makembe sekita et comment 2000 francs béton. Quand nous parlons avec les épées énergie de la monde na fungola papa ngefa telemi là on zoloba comment fait-il possible maman c'est ma femme rentre à la chambre à 3h du matin pour chasser de l'eau. Comment vous avez violé la constitution? Lobby le final bateau Kabila. Lobby le final gouvernement sanguinaire. Lobby bon l'élan c'est la même chose. Ma soeur Zagabo, commandant va changer. Et moteur Zagabo, Elisibo, ils ont même abisso il n'y a pas de changement. Est-ce que musicien est bi passe en boka? A habité? Musicien motozo azo détruit mboka. Okomatanga, okomatanga. Vraiment. Okomatanga. Okomatanga. Oh, mais ça que Kabila, c'est ce qu'il a dit. Hein? Bande ko balandi émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata eingela o mabota mabino bande ko merci mingi na bino vraiment o bozali ko s'abonner bozali ko liker be émission pe na ba suggestion na ba commentaire na bino na mafingo la bino vraiment ezo sala biso plaisir bo continuer ko s'abonner ko liker be émission ko commenter ko finga po ete toyeba bisika nini tozali ko tambola bino émission oyo bokozo yango pe na John Ngefa TV 2 pambate ezali bongo lelo sombele soka bisanga to ali penza ko panza teke to ali koloba bobele bosolo kasi ya motoko tala mama elikamola biso senge na pese équipe technique mbote wala la moni bongo mon réalisateur Judeka mobali ya taille recherché oyo bato bazali vraiment koluka que Dieu vous bénisse et merci na baboti na yo pambate babota mwana kitoko conseil d'église. Merci encore une fois à notre coordonnateur d'Acosta Mondele El Campo Dieu ne m'a jamais mona mobalo alela nzambe lokola maya komela et pourquoi pas notre directeur ya recherche stratégique Pape J oyo biso nyonso na décembre awa tokozala kuna po epala biso nzambe nde moto ya makasi koleka batu tout yango tolobi merci na sango mokonzi pareil biso babiso et pourquoi pas mon ami de tous les temps Dino lo soit la gloire de l'éternel que Dieu vous bénisse tout ça ce qu'on a prophète Ngefa place bokolanda biso pe na Ngefa TV 2 pour Tolobela Mboka rien que la vérité soko za rwandais zappé biso soko za moto moteme ko salo passe zappé parce que biso tozali ba patriote ndenge Félix Alobaki na biso tozala ba patriote au lieu de ba ventriote. On parle de la République démocratique du Congo, notre pays qui est en danger alors toko boma été. Bonjour prophète Ngefa. Bonjour maman océan de la presse kolo a pambola yo. Soki tolobeli Congo te tozala mboka mosusu te. Soki omoni biso ngongo ezika lokwa matomelaka bangi pona lobaka butu butu tongo tongo pona Congo yo mboka ya ngai mboka ya tata Mobutu mboka Simo Kimbangu Kimpavita et puis mboka ya Nzambe Yesu Masiya azokamba biso nyonso to bana losambo tata natiki Congo démocratique na maboko na yo mboka ya Mopotu na maboko na yo natiki bakonzi nyonso bazomema yango pesa bango Ecclésiaste Ézéchiel 36 verset 26 motema ya sika bayeba yo bayeba peuple o bazokamba ba bato peuple yango eza bambwa te tozo mériter loko moko na Congo te pe peuple na bénéfice na ta na eloko moko na Congo te ah tata nzambe toya kotika bato te hein soko
moins la constitution et lobby l'article 58 la constitution congolais nyonso azali ego na ba richesse premier ba kabola lolenge moko courant za kate mai ekufa ba école za kate hôpital ekita makembe sekita et comment 2000 francs nyonso béton na béton tata nzambe to sana bango boni to tiki ba rwandais nyonso na ba burundi buganda bazo kipe mboko na maboko na yo prendre bango en charge parce que bakonzi bakokite et peuple kokite atiki ba diaspora na boko na yo tata nzambe na bolingo bango de balesaka biso bapesaka biso moteke bapesaka biso to bengi fufu bapesaka biso kwanga na mokurta panzi o épargner bango na maladie ya coronavirus pe le boko na koleza la kate na ba kolo Congo za mboka malchance te na kati ya mokili mobimba na Afrique to yebi lisumo biso sala te poto mériter pasi oyo peuple zo nyokwam ba yebi peuple te tous les bakonzi baleka na mboka oyo ba yebi peuple te ba yaka pona ba intérêt na bango na basi na bango na famille na bango tata nzambe losambo na moyenge benimoko ekokangola mboka ata tokoki yango te catastrophe naturelle ekangola mboka oyo kolo pesa mamoseya mayele bwanya atuna oyo te pa na yo yo banda na biso pe osukisa na biso akomo na Yesu Masiya amen amen. Merci Fachi Béton lelo tokolobela mingi Fachi Béton pambate tout est bétonné na République démocratique du Congo maman mais ce que lobi Fachi Béton ezali comme ba pesi c'est bon mais peuple azali moellon entre béton na moellon c'est moellon et l'équipe béton na makasi parce que le pouvoir le colo pouvoir c'est le peuple congolais non Fachi non Tshisekedi non Kabila non Tubazo Mbouya Kabato ça c'est peuple béton parce que la force reste à la population peuple azali bongo birin yango lelo tozali kolobela droit ya peuple eza bafoué yango biso tozali kolobela papa ngefa bonne santé maman si yo vimba c'est ngana vimba santé ya batifoïde est-ce que vous croire maïboyi donc je pense que le baka avec les épreuves quand nous parlons avec les épreuves papa ngefa telemi là on te loba comment fait-il possible, maman, c'est ma femme rentre à la chambre à 3h du matin pour chasser de l'eau. Fachi Béton. Comment expliquer ma femme peut rentrer dans ma chambre 3h30 pour aller là, RNI dans la RNI. Quelle prison? Prison de tout ça dans maman, c'est quelle prison? Nous sommes obligés de défendre mon côté na souka. Basio ya bango balala kana 21h. Vraiment. Bana na bango na 20h30. Oya biso bana bango bambua na bango bampusu bamoweya biloko esanga tina alors ezali mawa mingi courant ezalaka te mamo c'est comment na to tokaninga na bandi boy il n'y a pas de courant oh tozo kumisaka ki fanatisme aveugle ce sont les fanatismes aveugles ma chère maman ezali ba fanatisme aveugle comme nga omoninga na après na yoso na bika na kufa bokanga ndenge mo parce que même na ndako na prison c'est ça ma ezate c'est quoi ma ezate ba bizima ko sa farata ndenge c'est ça le problème ngala ko zo papier hygiénique na zubo na ça na pangusi boy na zu na boîte misime pas zo mai na maboko ata na farata donc eza bana na bango na basi so farata tout ko tota ta loko bozo siko loko boko sama ba discours mo inutile bozo pesa non maman to longo tala maman c'est soki na kotombuka na tina toko de la victime ya bato te eza droit na yo ezali droit na ngai toko zala bangoto bobo ya bato te vraiment balobi totelema kaka balobi toza obligé ya kotelema me ngai nalingi ovanda na lopamba te kande yali makasi okita mwa moke pamba te lisumu nini tosala na mokili oyo nzambe na lola yebisa biso tofuta tala nzambe soki obiye tozwa nyongo songolo tokobimisa ta 1 franc $1 $1 tofuta yango tolonga na bombo mais babi bokomesana te bokomesana te parce que oyebi article ya constitution ebi na biso article 12 ya constitution tout congolais sont égaux devant la loi et de la sociale et de l'hôpital et de la makambo égaux mais bato mosusu pouvoir nyonso koya eye na bato na ye bazwi bomengo bazwi nyonso balokoti oyo peuple kaka bokomesana pouvoir koya kaka bongo ntango nini tokozwa président nani gouvernement nini
Parlement nini et quoi ba souffrance au peuple congolais. Nous sommes maudits ou quoi? Congolais n'est pas maudit. Et ça bateau maïmté mamabe. Ce sont les occultistes au bateau mamabe sur mboka. C'est quoi nini to ko sala pour la moni déjà to ko baka ko lo ba pamba te to moni Marc Abimi Abuki. Félix Aye alobi yé akocha informateur azali ko senga na Lunkamba a démissionné et Lunkamba bi a redémissionné te Kabila alobi bache main de fer pona Félix Tshisekedi. Sikoyo to tika la ba téléspectateur to biso to bunda mbala boko. Non, maman bitumbe bandi. Oh besoin de mobilisation toujours déjà bitumbe bandi. Les peuples se libèrent eux-mêmes. Amen. Mboka moka libère mon tesarate. Oh oni, oh Union européenne, les peuples se libèrent. Mali va se libérer bango moko. Burkina Faso bango moko. Et là besoin de bandi ni maman. To côté na nyamu na kati ya mboka. Pesanga le sako maman. Le sako bokulaka. Ntabala taka kaleso te pour akosubela pour azangi maele. Pesa le sako. Le sako bokulaka. Basunga kandoki te. Pesa le sako. Le sako bokulaka. Nyoka ta longoli poso akotika ka nyoka. Pesa le sako. Le sako bokulaka. Telemi lokola bato tababo susu imbokobe. Pesa le sako asuka. Le sako bokulaka. Na mona mutakala nzambe. Fumangani cabinet mona ka bafumangani ya bato tout. Na mama océan no ya ngai, no ya nani, no ya président. Maman, mutasaka toleta tika leso tazalaka. Il faut kolongola. Mais fumangani nzambe mutamona te mokolo nzambe. Nzambe akotika biso te. Ouais, biso mais 34 vous savez dans les malades toujours les juste Dieu le devait toujours. Maman to koti maman océan, mbisi monene, otobengi mpoka anda balene. Tolandi, tolobaki na bango ne bandeli. Basunga kandoki te. Coalition bino bosali. Dio bino bosali. Peuple ba quitté. Conséquence quoi na peuple. To bani le bandeli. Tata mokonzi longwa na makambo wana. Makambo ko avancer peuple te bato yo bayaki na bakouper bato yo bayaki na sokoto pe solo na kati basi kutu na bandeli bazolinga bana bandeli bana fiere mamose. Moi na basili na nzoto bandeli zeba moi ndako ka bikoke mais moi c'est bandeli. Tu restes où Bandol. Je reste Bandol. Mais ce moment ndako ya kuku. Mais Bandol. Bazali na lole bandeli ki limité, bandeli ki gombe, bandeli ki to. Osomona sikoyo baye basi ya bandeli bazolinga bango te. Po ba ki na loko te lelo baye bagangi. Mama tokei na loko tozolo balelo na souffrance à peuple congolais. Toko sala ndenge ni. Na ko personne ko ngo sala ngo mais article 64 zali piégé. Toko tanga ngai na yo, o manyola article 64 article Kabila faux article. Yaso. Bon no baka 64 te ko kangana yo moko. Et là ko zolo banini. Président sa constitution là. Pour avoir solution. Kolanda constitution président aussi sango discours ezaki académique, philosophique et intellectuel. Sans réponse. Yoko tuna tso salani garde de la chef de l'état. Kabila il a fait ça non? Ayena ba Rwanda ba bi te ba so de Rwanda de bato mabale ko bakende bibi asalaki yango ba Rwanda bakendeki bazongeli biso ndenge ni pona Joseph Kabila Kabange Kabila akoyaki asilaki c'est fini pour Kabila nana tomboli Kabila abesebeki c'est de pêche faut possible yango otoza lelo ni de pêche et puis bango moko prophète Ngefa baloba boye balobi moto oya kolobela Kabila mabe moko mutu wana zandoki parce que Kabila pesi bango. Bon merci lelo ba wanga misi Kabila ndoki no ezola accepte basunga nyoka te pe basunga nzambe te oyoki à moi c'est 3-7 lobby Dieu ne fait rien sans tout faire de serviteur à la guise peuple. OK na ebis na 2023 ezala Kabila ezala Tshisekedi ezala Bemba ezala Sherano oyo babe mboka ngoma boy moko te akozwa peuple ya 2018 et c'est le peuple en 2023. Na ba député yo ba sanguinaire. Na ba député na kota na mango seya na ba député to benga o ba benga bango ba ko démolir parlement o ezali ba benga ngo maison sacrée et puis to bi ezali temple de la démocratie ba kozwa kate. Tango to kei eloko oy. Tu sais que na bi président majorité parlementaire et que ça là le côté majorité populaire et l'équipe majorité parlementaire boma libalo ne bandeli ngefalo ba yango kala
mais ayoki la tête ayoki la Brazzaville alobi ngai na Kabila tozali pas Poutine alobi nga tozali bala Poutine abengana mon sikoyo tokosuka wapi tokosukela yango wapi ayi kosala yango na retard or que 2 ans après Yankee, na plan na bango biso ba yuma na souffrance. Ce sont des grands Yankee. Tous ces gens-là, ba politique ba Yankee, biso ne ba souffrance, biso ba yuma, tozo sibiri yango. Et le konyo lobby otomoni les loyo et salemi na kati ya parlement. Jean-Marc Kabundi a telemi. Ko na ba kuluna oyo pe shadara yene na pe ba kuluna na bango aller kosa désordre na kati ya parlement otobengi yango temple de la démocratie. Kobimisa mabunda kobengana bango bureau de esalemate. Hôtel Jean-Marc Kabundi avec ba député ba bengi ba o ba mouton noir. Et so l'aksani eloko ba sali wana. Et ça ko la sabe yango coup d'état parlementaire. Au lobby lokola Saouli Sanga. Non, c'est un coup d'état parlementaire. Ce qu'ils ont fait. Et en plus de ça, c'est pas un coup d'état parlementaire, c'est un coup d'état constitutionnel. Oh, bah sali. Et là, on va sani. Démocratie et la benjirté. C'est ça. Démocratie et la brutalité. Démocratie et la arche de guerre. Démocratie et la débat d'idées et la tolérance. Bah pas si motion na bango de la défiance. Bureau et ambiance, c'est bon. Si ma bureau va continuer na lecture. Si ma lecture va qu'il yango siko ni na motion va qu'il na vote. Vote et ça les mis na noté. Oyo parti ndenge nini ya nyamu. Je n'ai jamais. Ça, c'est la rébellion. Parti au pouvoir. Parti au pouvoir. Bazo sunga Tshisekedi te. Bazo kunda Tshisekedi kako kunda koti na ezo kita kako kita. Là, tout le monde a bandé construit des pèses. Kasi bino baki soki bosimi Kabila. Bavanda silence. Bakanga minoko, bakanga minoko. Kabila bien. Kabila lola komi ya mbusu. Bozo kosa banani. Vous trompez qui? Et puis, et ceux qui wana te maman. Ethnie moko ezawana. Ils allaient plus supérieur que même Cour suprême de la justice. Même ils supérieur que Cour de cassation, plus supérieur que Cour constitutionnelle. Bango balobi. Les gens de la rue. Bango balobi. Bango base. Mais base on a bayi bandaka la boya. Aboya qui yango. Mais comment expliquer siège de démocratie? Beaucoup copier yango botonga indako wana. Mobutu mutatonga ki mona mama yemo. Botonga ki ndako wana Mobutu ndatongi. Oya bino misabo ça so des moutons et ça 5 ici la radio. Yango bozomona. Elembongo combien? Balingi baosala lisusu 9 millions combien malisusu. Pona kala bino boliaka. Denise ali ambisi ya 15 botondaka. Et pesinga somo yako kita mama. Eloko oyo basali yango eza coup d'état parlementaire et constitutionnel. Sauf que Kabila, c'est le 3e mandat à cause de Mokanda, il l'a respecté. Comment vous avez violé la constitution? L'objet de finir avec Kabila, l'objet de finir le gouvernement sanguinaire, c'est la même chose. Ma soeur est Zagabo, le mandat va changer. Et mon terre est Zagabo, et l'Issibo, ils ont même avis, il n'y a pas de changement. 2. Ce qui n'a moni dengue bapandi, j'ai vu Kabundi. Aïe na Jeep. Azo bisaba kuluna. Allez rentrer par la force. Qui est Kabundi na République démocratique du Congo? Député. Un député, honorable député Moutouya Valère. Un député national, Bazalaka, Otobenga ba criminalité politique. Un député national, Azalaka, Oyobis Tobengi Bango, na langage na benga mingi, Otobengi Yango, ba rebelle, ba mercenaire, Otomoni. J'ai vu Kabundi lui-même. Azukiti Yamabunda. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il oublie? Na code Otobengi la justice et l'objet était destruction méchante. L'article 110 et l'objet était destruction méchante yonso peine de 5 ans à 10 ans de service pénal. Vous avez dit que Félix Mta président? Non, même un président, la loi c'est pour tout le monde, ma chère. Constitution et Kangaka Montaignon, c'est le président de la République. Où est Omar Bachir? Hein? Ce qui tombe état de droit, Zali, bien le Kangi Barnabé, à cette décision méchante, avec Agoli Ambouma. Barnabé, Aza président. Juge Alobi, défaut n'avait pas beaucoup. Aza président. Barnabé a accueilli na Katia prison. 3 ans. 3 ans. Mais na moni mokoko, a telemi,
Il a dit, je vais distribuer des armes. Armes de guerre. Azali nani. Parce qu'il est parti au pouvoir. Yango, état de droit, ezali ba mbusu, na ba yanké, na ba tobana droit na yango. Et constitution de Sabiso, l'article, bengi yango 12, tous Congolais sont égaux devant la loi. Nous demandons. Et puis, Papa Wana, aïe ko gangue la ba généraux. Mais bah, ce qui c'est, hein? Bah, ce qui c'est, bah, il ko gangue la ba généraux. Non, ba généraux, c'est la faiblesse. Vous avez officier super d'armée. Rôle Nabino, vous avez non politique, article 180, toute la constitution. Et le non la politique, mais beaucoup veiller pour bien ya bateau. Bateau va détruire le Mobutu Atika. Bango batonga le batongi te basole moto ba ko kate. Batongi yango. Bazongi kana chantier ya ko na chantier ko yeka mbongo ne ba mesana. Et pourtant lelo ba ko teme yango. Nous disons ceci. Procureur général et Cour de cassation, président Cour de cassation après azwa acte. Il faut pas interpeller. Bah on sur ba BBC biloko parlement pas. Et voilà ba juge ya Félix na mais juge ya Félix juge Azalaki oui article 151 lobby juge azana injonction même à président de la République ni même injonction ya ministre de la justice mais article 220 de constitution lobby justice ezali indépendant. Sarkozy lelo a eu peine il y a 4 ans 2 ans prison ferme et 2 ans de sursis. C'est la loi écotique la loi. Ce qui est là quoi ba interpeller nani wana ba kangayete alors tina moko bukangi Bernabé azate bo libéré parce que azai innocent otozo mona ba mukoko bazobima bazoko finga bazosala nyoso bazosala ngolo moko te donc bozako boma démocratie oyebi na démocratie ezaka benjir te ya débat de démocratie ba violence fait tango bokoti na bambeli na makpangola et puis na kaki shadara bimisaki munduki abimisaki revolver la qualité ya nini non ba mabanga couple si volontaire oyebi ba violer protocole mabunda parce que ba protocole mabunda ba violer mbali combien mokwenga ya ko réparer fumangani parce que combien la côté wa faut te benga mokwenga soki état de droit ezali parce que spécialiste ya fumangani c'est mokwenga aya donc meka soki ma badusu mo quand tu dois panini support éviter mais si ko batu wana boye ezali crime contre l'humanité oyo fédération comité international azo boye yango mettre la partie au pouvoir et là bazo sala yango ezali to kondimata biso boti bana basi to na basi to ko autoriser ba tel acte ça montre quoi le pouvoir est dans la rue. Merci Bandeko Balandi wana boyoki pensa prophète Ngefa ko maniola potolo ba ete tozalaka contre batuté mais tozali ko tala ete mboka na biso Congo toli na mabele mosusu te tozali ko bundela makila pe mabele makila la biso ezali ni génocide esalama mindele bango moko bagangi balobi mo génocide babimisa yango na nombre ya bato me oyo kufa na Congo babimisa yango te eleki plus que maman se yali misangai oyo kufa na Congo na este na Mbandaka na Kinshasa na Bandundu 16 millions botanga kaka oyo est oyo kufa na province babi yango eleki mindele balobi mo génocide eleki même guerre ya 14 ata 40 eleki yango on ne parle plus. Et dans le professeur des grands génocides, il y a la ville démocratique du Congo, Kinshasa, est inacceptable. Maman a quelques questions. Tant que tu sais que la premier ministre, tant que le premier ministre a boycotté démissionné, quand ce était, ce qui le premier ministre a démissionné, va faire courant de trucs par secrétaire général. Là, le président peut nommer l'informateur. Pour Alouka, majorité parlementaire. Ce qui est en train de jouer à Koki Angote, un mois de sous. Donc, 2 mois. Sauf que Koki Angote, président a que dissoudre le parlement. Et ça, Moussika, ata pembeni ya pembeni te. Comment moto alongwa alo autant en boko na 5 ans na 2 ans alongwa tout ça là bobo et là on dit bozo créer na vie congolaise maman a besoin exemple na côté sikawa quand le président nomme l'informateur sans que le premier ministre démissionne il a commis violation de la constitution. Quand c'est une violation, Félix? Violation de la constitution. Quelle est la constitution yokanga? Juge est indépendant. Ah bon maka. Alors, ce qui premier ministre a démissionné.
président nommé premier ministre par force, il a violé la constitution. Tango depuis le parlement, nano, motion de défiance, et quoi y a été bureau nango, beaucoup panza yango, et ça dit une violation de la constitution. Est-ce que ceux qui prenaient constitution, ils allaient juger à coup constitutionnel bazali? Hein? Soki bazali à solo na mukanda oyo. Eza mawamini. Parce que ça montre quoi? Bazo sunga mokonzi ya mboka te. Oyoki azali na ba bon conseiller te. Azali na bato ya président talabo. Au moins basali ba benga ngoni ba kanani consultation na bango. Ba bengi ngai te. Ba bengo ndele. Ba bengi bakate parce que moi la web sa président vérité. Poto na 4 bords. Na ko bimisa ngo te pa boko zongo fele te. C'est ça. OK. Boko zongo na 4 fele te. Ba 7000 ba 3000 non, na ko pesa bango fele te. Na sa président 4 bords o to ko bimisa mboko na pe. Hein? Président bengi ngai te. Na ko forcer te, ba forcer ka bonde côté. On a zo bunda congolais po ba rwandais ba burundi ba kabila ba kende. Et kabila n'est pas congolais. Ayaki ko ya ezali po na mboka na ngai Congo. Les minéraux, batamayele tout, akena bango kuna toko bunda na bango te na lifobo. Otolobi yele santale yonde kundo mosusu. OK toko bunda nango. Mais azobenga ba chege. Azobenga basi andumba. Bapezi basi andumba. Azobenga ba musicien. Musicien ko bisa pesani. Tonga soka ko munene awa to saka basani na biso. Est-ce que musicien yebi pasi ya mboka? A ebité? Musicien moto azo détruire mboka. Okomatanga, bakomatanga. Vraiment. Okomatanga. Okomatanga. Oh, mais ça débat Kabila, c'est ce qu'il a dit. Tala simeko la wat. L'éducation ma belle, elle la wat. Oh, bah tu vas faire quelque chose, il y a un moment Kabila le bien été. Ni la salle conciliation na bango abouti na rien un échec. Kabila a très bien dit parce que place au bateau la vérité, bango la quelque chose en bongo. $2,500, $5,000. Est-ce que Bakay 7,000 quoi il sa président Mokonzi, le quoi la Miché, ou à tellement que David, alors la vérité, personne. Alors tu as les conséquences aux anango, il y a ko bukaka, il y a ko baby saka biloko nyonso. Hein maman, tolobi boneloko oyo était président ça ngele makasi. Pendant le Camboyo, comité international de Banga, Brazzaville les amounene était. Bana 3,5 millions. Ville à Kinshasa na 16,750,000. Hein? Ce qui doit être quand on se boit ça sous à la place où tu as battu. Bandeko balandi ko banga ezali pambate sasu aza nesika ko tia bisote pe sasu aza kontana bisote soki abenga ki mona mboka Martin Fayulu madidi bakuta na président eli na lombango pambate alingite prophète toza pa ko kelelo to ko simba kaka makambatali Félix Tshisekedi oyo to bundaki na pambate ndé vraiment amemi makambo oyo po adage moko lo baka soki mwana ya soso akovimba c'est ba maman azana se marque ndenga azali wana akomi ko kabula bato ba 7,000 marque bakabela e diplôme ya kokabela akena ILK kalate aza kotanga marque azu mbongo wana ya kokabela bato ba 7,000 ba député bako discutaka ba 10,000 azu yango wapi est-ce que Félix azo sala mbongo na ndaku topé eza mbongo nil parce que tu bina ba monnaie des choses la banque bazo de la crise bato bako futa mate épreuve yango loteli ki eko sala mate mai tout ça po ete bato bako futa mate yango bazali ko pinir biso bo ba mbongo bako pesa ba député bazo sala ko sala plagiat to uchiwa mama yango na bisio so mo ba député auto votaka bango bazaka ba piaké ba kendeke pona ko luka mbongo ba récupérer mbongo na propagande et ba kendeke mingi pona ba motion de défiance pesa ba $100,000 avec 10 à $50,000 aux hommes hein toyebi bango ne babandaki na pouvoir baza kolala na nini na limitete hein bangi na ndako te bangi kolala na base wana toyebi bango ne babandaki mais Mike ndeko yo azana leso ya pesa na congolais nga na monye ba Kabila bengi bango na côté ya ba Congo Rubero avandi na mino kabita da fufu ya kwanga amatina mpunda habitué vile pouvoir ya zo sakabi pouvoir ezaka nene ngibwe mata mpunda to moni yango bana leso ko pesa biso te to moni yango na ba réseaux sociaux mama moni ki yango lelo ya komi moto ko détruire pouvoir yango bazwaki na place qu'est-ce que Judas d'Iscariote vraiment c'est Judas d'Iscariote comment il dépasse bino bo so ko sosolater na fanatisme aveugle boye bino ko sala loi érotique à loi. Bokeba, likambo samaki na Mali, en fort à Kobima, a neutralisé Kabila na Tshisekedi, c'est fini à Bimia.
Kasavu na Lumbumba ezaki ka crise bongo Mobutu abimi a neutraliser bango c'est quoi Fayulu cause mbongo ya Fayulu tokende ba élection mama na kotanga l'article 64 parce que babito tika na 5 minutes. Prophète, est-ce qu'il faut aussi la élection na temps oyo moko lobi pouvoir? Non, élection, li sous de grosses élections parce que mboko ezaka sous occupé élection eza crédible était. Mboko ya occupation Kabila dondo kaka Kabila dondo la Félix dondo Fayulu à propos Kabila zobimisa. Fayulu lobi et Kabila lobi il y aura bain du sang. Bain du sang. Alobi bozo lukande. Et le président ne sortira pas vivant. Mais cour constitutionnelle mais ezali mibeko yango bon interpeller Kabila akana ko justifier pour la nia bon interpeller mukoko azui akaloba kabula arme bon kabula Mike Kabundi oh ya panzi biloko de stable démocratie yango ni na bino za deux poids deux mesures tozana ba vidéo tozana ba ezali be preuve ezali biloko ezali mais Kabila a dit tout Kabila lobi ke ezali na danger nde azobangela peuple congolais parce que oyo Félix azoluka et cause la catastrophe azonti bateke Kabila obanga peuple congolais te abomi bato na Nyele abomi bato na Kivu il n'a qu'à rentrer chez lui oyo zamboka na été et le pouvoir est dans la rue biso moko tomeka ko récupérer pouvoir maman tuninga loko moko na ka ba policier minga lobaka article 64 na ba weba ko manyola penda lingala malam article 64 ezali article piégé. Vrai article retour dans notre salani pour défendre Zamboka en 63. Hein? Tout Congolais a le droit de devoir sacré de défendre le pays de son intégrité. On l'a dit yango? Besanga la lingala. Balobi Congolais nyonso azali na makasi ya ko batela ekolo waye na lolenge nyonso. Merci beaucoup. Territoire face à la menace ou une agression extérieure intérieure. Mboka na yo soki ezali na kati ya nyungu oyo tokomona balobi commune rurale ndenge tokomona Kabila akomenoncer biso cela veut dire akosala biso makambo ezali penza ya pasi kosala nyungu na mboka esengeli biso to bunda pour la mabile mabiso na professeur linga na université na kosala ndenge nini mama oseya penza na tcheta professeur université tsaka di papa président zwa mama koma to favoriser la biso akolinga te mama na université quand même professeur lingala ba chinois interprétation maman sanga nyo mititi tokende mongala solo mama mongala yoka menace extérieure intérieure nous sommes menacés balobi komi tungisa mabiso lolenge ba ko sala biso bena libanda tope na kati un service militaire est obligatoire. Pe misala ya ba polisia to pe ba fabo ezali obligatoire. Peut être instauré dans toutes les commissions fixées par la loi et la population. Oyo mutungi sezali pe mobeko etindi bango bongo. Ça va se produire dans la province locale coutumier pour défendre l'intérêt de la République. Na bamboka la biso na bakati ya bamboka la biso pe na suka po ete babatela ekolo bwa biso. Est-ce que yango ndezali ko salama? Merci beaucoup professeur. Ezali ko salama te. Article to ko salama 64 to gangaka. Piégé. Toqué l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu qui prend le pouvoir par la force. Balobi Congolais nyonso azali na makasi ya kokweisa moto oyo azali kozwa bokonzi na makasi. Ndenge IDPS accueilli au Parlement, il veut prendre le pouvoir par la force. Biso photo kweisa bango, c'est que to photo kweisa bango to kondi mango to. Non, il cherche les bains de sang na ville ya Kinshasa, ezali milliers moko ya chef de institution. To continue maman. Et cette violation, cette disposition doit être constitutionnelle. Lolenge ya makambo wana esengeli elandisama na mobeko likonzi ya mboka. OK. Donc comme alinéa 1. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction. Balobi boye. Lolenge nyonso oyo yo kolinga kosala po obundisa bato ya lolenge wana ezali na mbando na yango. Imprescriptible contre la nation, État. Balobi ezali na mbano ya makasi kolandisa mana ekolo pe na molongo mobimba. Elle est punie conformément à la loi. Bako katela ye
to pe konyokolo ye na etumbo na mibeko ya mboka article 64 bolobaka ngo c'est là que qui to kei ba piéger biso na suka bo mona lobaka ke Bosha ba changer depuis 2010 c'est pour la combattre la Kabila pour la combattre la Kabila OK 64 tale c'est comme article 64 bolobaka ne comme ma congolais mais awa constitution ya Kabila na Bosha sikala ko sala ezali na article moko yoni elobi soki peuple pouvoir ezali na balabala ndenge ezali na Congo peuple ko telema po ezwa pouvoir wana po ete ba récupérer pouvoir là-bas mais awa ba komi yango na constitution biso comité na constitution bakati yango ezali bapesi biso ka ndenge nyo kozwa mbano po ba ndenge kozwa mbano olobi soki na bimi na buki bakokangala ndenge basali na parlement il faut arrêter babandi wana nyonso bana mbano na bango conformément lolo mais bango pe sikoyo quelque part papa prophète Ngefato mekana kokotela pe na kotanga mobeko bango pe bamoni ke baza piégé Félix Azaka président de la République maza chef de l'état te yango pe balobi bo to sala kala makasi ndenge bakabila bayaki na basokoto ku ya ko libérer na banyai ko lataka ko kosaka bango pe balobi quand même basala face babunda et c'est tout côté là soki basali yango kabila tanga kuta constitution te constitution ke kweki alors mobeko mboka tambolaka na ba principe ya loi fondamentaux pe etambolaka na conformément na constitution de la République c'est quoi peuple to ko sunga Félix mais ko sunga ete ba piéger ne bo sunga Félix ndenge soki basala rébellion e kangibino bon bengana e kangibino bon c'est la trouble et kangibino c'est quoi Félix atanga ki to atanga ki te na yebite ya tangi ya kuti eloko nous demandons au chef de l'état 64 conseillers ba changer constitution ezali po ya peuple te ezali ya Kabila mais ako changer comment mais le parlement mais siko to ça ndenge ni piège si piège ezali et puis eloko mo papa Ngefato mekana ko tuna bango kabundi ye mtasinaki na Nehemi tozoke muke la suka bandiko balandi pamba te mingi ya kolobezali kasi TV ya Lingonga tokozala na ba sponsoriser mission c'est ça yango ngana lingi ba sponsoriser mission maman c'est ça 1 heure du temps moi je suis là pour te défendre eloko makasi hein so ba sponsoriser mission et pas maman c'est même attendre que pas vidéo à télévision Ngonga parce que namoni caméraman na ye oyo algérien donc infiltration na ba caméraman mboka oyo OK c'est so bien bogara so da munela donc infiltration algérien bato non mboka na mona to suka ndenge ni partout bazali kaka bobima kate bokende bango bazwa